Joseph Kabila, nous sommes sali pour le peuple congolais. Nous sommes salinga. Na limbisi bino. Kasi, Jésus Nzambeza. Un jour, vérité Robi. Lelo, et kangi bangote kangi bangote. Balobite. Donc comme wana. Félix Tshisekedi a lobby boye peuple congolais pour voter ba candidat ya ba étranger pour voter ngai mwana mboka. Pourquoi bandeko na biso même ya union sacrée précisément ya UDPS baza kobenga bato bapaya d'après bango congolais Félix Tshilombo azokomi kosa et c'est Tshilombo omikosi. Je croyais qu'il allait dire au peuple congolais na nyonso na sali ya malamu bo votenga yazala bo votenga i congolais bango baza bapa tolobi congolais nyonso lokola na 2023 bavota yo te 2023 muta vote yo pe awuti kolanda Kabila kuna anome ye ndenga mesaya konome Kabila aboyika boyite Kabila yebisi ye zonga na Kinshasa. Il est trop tard. Il est lokola yo bakisi mapeka nzambe amukitisaka moto ataka mape nsima mikolo Kabila yebisaki ye Kabila Félix soki tolingi tosolola ngai na yo opose candidature Tshilombo aye asali ayebisi Jean-Pierre Bemba ayebisi Mbata ayebi oyo tokende di depose akusala eloko te bazokosa yo soki ebeti mboso akokota na se ya fleuve na Brazzaville kuna azobenga na telefone akei akomi mpanzini alibone nani akoti kuna opelaka limana telefone alo vie en tout cas nga limbisanga na yake basolo po namonaki vraiment passer alo vie nazaka nsima na yo ndenge bamesana kosa bakosaka kaka baninga batalisaka baninga verité te batalisaka baninga teke ndeko na mosala tosali esimbi te longwa na yo ke bango kaka lole bayebi ke bayiba me bayeba ke 2023 na biso na bango tokopa basi ndeko mwa moke bana mboko tokozala tante fawa po tokende na kosalisa je crois bien que vous avez Félix message oyo a lancé ntango na yeke oyo akensaki eza Augustin Kabuya to Peter Kazana tala boye Félix nakenza badiprogré to militant moko ya UDPS po ozofinga bato bapaya kotala ye moko boye okimaka plein kotala discours d'un chef de l'État totali ke le Congo du chef de l'État ebeba totali na Congo du chef de l'État un chef de l'État qui se lance un chef de l'État oyo amitiki na babiloko ya potopoto lokola un militant d'un parti politique et je comprends bien et je donne raison à mes ancêtres oyo balobaki ekolo oyo ekoki kozwa pouvoir te mpo bayebi makambo bayebi administration azokomi mona président de la république te azokomi considéré ti lelo militant ya UDPS toleki wana le mot de Numbi le mot utilisé par John Numbi
Je répète, John Numbi Azali ou Azalaki général. Il y a force aérienne, à l'ONU général la force aérienne, il y a l'armée congolaise, Kabila nommé dans la police congolaise. Toujours comme général, il y a la police congolaise. Pour l'année, il va parcours na bango, ma bébé ça le peuple congolais, bino boyebia. Et que parler peu bangote. Et empêcher de ceux qui ne gazon loba, oyeba ko distinguer mayazo loba, na mayazo loba te, ya mabena ya mala. Ndoki a part kozala ndoki. Abimisaka mpe maloba ya malamu bato bolandi yango mpe kokende mosi aparki ndoki na ye aparki général na ye na nyonso basala na régime ya kobomaka bato mais général Numbi John Numbi azali batémoin oculaire oyo bazalaki ntango mese Tshilombo na mese Kagame ntango baye kofukama babanda kobondela pouvoir babanda konégocie pouvoir epai Joseph Kabila Numbi na kati Général Numbi na kati, Général Kayimbi na kati, les trois présidents de la République, les trois présidents africains, celui de l'Afrique du Sud, Égypte et du Kenya, Cyril Uhuru Kenyatta. Bangonda bazali ba témoins internationaux, mais ba témoins nationaux, il y avait des généraux qui étaient présents. Et parmi les généraux, il y a un général Yaliboso, Aouti Kolobalo, Kokama Tessoro général Yamiba, pour Yamisa Takufa, Alandaka terminé, Kabila Libobi Mboka, pour témoignage Oyo, et Sindamate, le Kola Bandina Oyo, Akosuka na yo, Binobosa Nene, Bobi Mamboka, Bozalana quelque part. Le même général, après Nanga, oyo organisaki baélection tokanisaki nanga azokosa batayi na pesi balobi nanga azokosa yo organisaki baélection po ilosalaki boye te nzongo nde nanga alobi nakokaki kopiblie failu te mpo Kabila ye nde azalaki président de la république abanda kointimide nga baintimidation elekaki moyen asala autrement yango epusaki ngai na change baresultat ya bato ya Martin Fayulu mwana ya bato bavote na ya Sambula peuple congolais Kabila boy victoire na ye Tshilombo sabote victoire ya peuple congolais lelo azoluka victoire ya peuple congolais lelo azobenga peuple congolais vote tokotala John Numbi nsima Félix ntango awuti Lubumbashi kokutana na Joseph Kabila kobondela ye sheri ye balobi sheri owuti Kinshasa oyo na nini aye kaka deuxième pardon vie deuxième bord ye alobi nini deuxième bord ayebisi yo deuxième élection de deuxième bord yo oza orgueilleux yo oza orgueil yo oza moto ya lole osoki bandaki makambo na ye kende kosilisala namona lisusu epai na ngai lokola yo kebo ngai na kebo tokotala tokutana wapi na suka ayebisi Félix mponga na yo toyokana n'allez pas postuler zongisa processus électoral tina si biso nyonso tokotela processus yo ose retrouve na Kingakat totsolola place toboma nzongo esika mbele eti yo boseli place banoma yo ozwi lolendo la Félix Tshilombo kende Kinshasa soki nayoki yo odepose candidature ngai na yo tokoyo Tshilombo kozonga na ye awa avandisi bato ya ino sacré kote na wuti tala kote na wuti ino sacré balobi adi depose di soki mpe babombili biso tokotika yo kende na yo di tya yango ke ye
Bemba lobi Tchadi, tcha, naza côté na yo tcha. Bana Mbokoye. Hollandi, samedi, M. Félix Thérèse Tshilombo a déposé candidature. Quand on a déjà déposé candidature, il y aura une Lili, John Numbiabi. John Numbiabi, il y a discours à John Numbiabi à l'Obiboye. Vie, Mayenamoni, et là on est dans Mbokaranga. Bien que pendant 2 ans, dans le Bagate, naza quelque part, pour le Kima régime, on a un Katanga Mutu, et pour Mangai, de la Waki Lumumba, de la Waki Général Kaimbi, na Koki Kotika Congo, peuple congolais continue pour être le pas Félix Thérèse Tshilombo. Yangwe Pesinga Maloba. Gaïcho le nombre de la lobby boye. Tshilombo. Yo. Ils allaient d'accord. Oyo Tchaki yo comme président de la République. Accord Rwanda ezalaki pour la nini? Pour makila etanga te na République démocratique du Congo. Ozolanda? Evitaki makila na Congo ta. Nde tomonaki bon. Obenga yake wana tofandisa ye azwa bor. Mpona kotia kime na mbo toyoki baaméricain baza na Gabon, toyoki baoyo baza esika boye. Élection ngo mpe tokei Chadar azwi te, ye Tshilombo mpe azwi te, moto azwi Martin Fa. Lokola tomonaki ke Martin Fa l'esprit aza nango tokosila na boloko nde tindi biso lelo tobenga M. Félix Thérèse Tshilombo basigné d'accord entre le président sortant et le président entrant pour éviter les bains d'Issa. Voilà l'ambel nani Numbi pour éviter les bains d'Issa. Bon, bah on va préparer. Le corps de préparer qui pour éviter Makile Tanga. Toyoko Sala accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Lelo, ye Tshilombo, na yoka na munoko na ye, a déboulonné système. Oye moko alobaka. Ngai Numbi na mituni, moto ozo déboulonné système oyo etie ye na pouvoir. O déboulonné système oyo etie ye na pouvoir. Est-ce que eza na sens? Lelo toyoki parlement ekomi na maboko na ye, moto aloba te. Justice ekomi na maboko na ye, moto aloba te. Depuis ces tribunaux, élection atie bandeko na ye kobanda na ATZ, atangi les 3 chaînes de commandement oyo ezolandisama na processus électoral. Bozolanda toteki yango te. Alobi tozali na 3 chaînes ya processus électoral, na 3 chaînes ya commandement ya processus électoral. Nous avons habilité à organiser l'élection, la CENI et la Cour constitutionnelle. La CENI, pourquoi? C'est lui qui va organiser les élections et c'est lui qui va publier les résultats provisoires. Et la Cour constitutionnelle, c'est celui-là qui va proclamer les résultats définitifs. Les 2 commandements, et la CENI et la justice ou la Cour constitutionnelle, à Atie na CENI kadima, kuna na Cour constitutionnelle, atie Gabe. Bana Mbokoye. Première chaîne. Deuxième chaîne, au nombre de Tanguy, c'est la chaîne de financement des élèves. Na kata chaîne de financement de l'élection, pour le ministère de la Finance, na Banque centrale. Na ministère de la Finance, Nicolas Kaza. Pour le na Banque centrale. Na Banque centrale kuna azokengela mbongo ezali na saye mulu les 2 chaînes.
Troisième chaîne, c'est la chaîne qui va sécuriser les élections, la sécurisation des élections. Ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice. Quand vous allez dans le ministère de l'Intérieur, Peter Gaza, ok, une justice Rose Muto, Gaza, à Lobiboy, sur 100 millions de Congolais, kaka tribu moko mutezo kama makamu ya bele, na mboka nini? 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, 4 tribus, il y a la langue nationale, mais dans l'élection, toujours parce qu'il faut se retrouver dans mon tribu, dans une réunion interministérielle pour le processus électoral, Kadima Kasaye. Babengi Kabedi na Cour constitutionnelle Kasaye. Babengi ministère ya finance Kasaye. Baké ministère ya banque centrale Kasaye. Baké na intérieur Kasaye. Bajuge pour la justice Rose Mutombo Kasaye. Tant ba ya okutana na réunion interministérielle, ba okutana kaka Kolomo. Dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? Dans quel pays du monde? On a fait l'oyer. On a fait l'oyer. Bolanda ndeko. Puisque tu es Kango Awa. John Numbi a lobby le Congo est tribalisé. Tu l'as envoyé au Congolais. Azuseni yaye. Azuma kamunyoso yekomi yaye. John Numbi a mituni boye. Sur 100 millions de Congolais. Comment on tribu moko? Les autres makami ya belle. Donc nous revenons dans la réunion 6 personnes. On va signer 3 commandements. Il y a chaîne. Il y a élection. 6 personnes. Par contre, c'est Kolomo. Pour nos Français athées. Linga les athées. Il y a des athées. Linga les athées. Pour nos moinettes. Moinettes au Chilombo Mouyoka. Moinettes Chilombo. Moudese Mimanda. Moukoussala Boye. C'est Barambokoye. C'est pourquoi nous avons levé l'option. Il y a Boye Chilombo. Alte. Les autres nous dans le but. Na nyonso yo. Na tangi. Na sengi na peuple congolais. Bo bare nzela na peseferi tere Chilo. Bana mbokoye. Esengeli na tanga ba moya utiliser ha. Boyo kayango. John Numbi dit ceci. John Numbi a le boye. Moi, John Numbi, j'ai les capacités de récupérer le pouvoir accordé par Félix, car seul le fabricant du monstre est capable de détruire les monstres. Banambokoye. Alobi boye. Ngai Numbi nazali na capacité nyo ya ko récupérer pouvoir oyo bapesa Chilombo na nzela ya bakore pa Joseph Ka. Alobi Chilombo azali monstre oyo bakreaki pa Joseph Kabila. Mais alobi boye na mo alobi ataki komba Kabila te. Mais alobi boye monstre oyo azali fabriqué mutu abebisaka ye mutu akosala destruction na ye oyo na ye oyo afabrika bana mbokoye nanga celui qui parlait c'est Numbi, mais je vous dis celui qui parlait hier c'est Joseph Kabila Kaba. Bolanda langage wana alobi boy po Numbi te mutu atiaki Félix mais ndenge alobi car seul le fabricant du monstre est capable
de détruire les monstres. Kaka mutu oyo asalaki monstre wana yepe mutu akoki détruire monstre wana mutu asala salisi netilo mujoni numbi eza nani ilomoko mizoba Félix a écrasé l'accord et il a qualifié Félix d'un incompétent. Alors Félix a dit alors un pouvoir caractérisé par les antivaleurs. Pouvoir à Félix est caractérisé par les antivaleurs. Les assassinats. Bazako boma bato bauti obo masherbe oke alobi yango alobi un pouvoir de crime, la caporisation du parlement zwango ekomia et awuti koloba le tribalisme mboka komisi yango tribalisé si c'est comme tribalisé partout non c'est comme tribalisme et bien d'autres mes sessions. Abakisi Boye, j'appelle le peuple congolais à balayer la route à M. Félix Tshilombo face au complot mis en place avec la CNI pour les élections de 2023. Asengi le peuple congolais pour barrer Nzela na M. Félix Tshilombo oyo a imposé biso CNI oyo atya bandeko na ye banome ye lisusu comme après to barrer ye Nzela. Numbi alobi boye topesi yo ta toyopesi yo nini soki oyoki te. Si tu n'écoutes pas, d'abord j'appelle les militaires, avec les militaires, avec les soldats, les policiers, matondo mingi, oyo boyoki mbele ya Afrique, que muta kosala coup d'état lisusu, otiki ye mandat na ye à 5 ans ici. Mais suite ya gravité ya mboko biloko na tangi nyonso, Tshilombo azongisi lokola dictature, bo préparer. Donc on va appliquer article 3. Yes, soldat, dit le soldat à lobby, on préparer l'article 3. Abakisi pour dire ça. Message à Souka et M. Félix. Soki au santété. Gaïnou. Nandimi. Si par la force, Olongwa. Donc ça ya. Si Olongwa par Kimia, Okosala ya. Ils ont dit ma lèvre friée. Soki a yo quitté dans décembre. Même par la force, même par la paix, il va qui? Banambokoye. Lelo. Nous bien.